Na mokolo lelo Karine Mokonzi bazali ko préparer ko pesa desia déjà caution ya ndako pote Karine Mokonzi le 1er février alala déjà na ndako na ye to abongisa ya ye ndako. Alors mingi oyo tozo solola pe mingi bisika boza koloba awa Karine Mokonzi azongi Belgique azwi pe ndako to soki azwi ndako ebongi turo oyo ayokaka pe pamba te ayokaka te. Ouais, misusu balobi te Karine ayokaka botika ye asala oyo azosala. Alors nga pe papa Robo nazali awa, c'est tout à fait normal pona loba. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko oyo basungi Karine Mokonzi pona kozwa ndako, en tout cas merci na bino. Bandeko oyo basungi Karine Mokonzi financièrement, en tout cas mapamboli na bino. Karine Mokonzi mingi baza koloba tour oyo ayokaka. Karine Mokonzi sokozwi mobali zala siko discrète tour oyo. Karine Mokonzi makambo na yo ekende boye. Bandeko nyonso bolobaka Karine Mokonzi ayokaka ngo. Makambo oyo bolobelaka Karine Mokonzi ayokaka ngo. Melikambo ezali awa Karine Mokonzi aza mutu moko. Me fwa yoka maloba ya bato ebele. Sikoyo bato ebele wana bakoloba na ye. Bango nyonso pe baza na likanisi moko te, bazali pe na conseil moko te. Alors Karine Mokonzi eza pasi pote ayeba wapi oyo na kosala plaisir. Na sala mutoyo alobi nanga koto plaisir to oyo. Pour la plupart ya batu pe baza ba proche o bobengaka ba pire o baza pene ya Karine Mokonzi. Oyo Karine a respectaka na oyo Karine aizalaka na bango. Bango nyonso wana pe bapesaka Karine Mokonzi toli. Me ba toli yango mutu na mutu pe groupe na groupe eza na toli nango. Siko Karine Mokonzi lokola zawana en tout cas etroublaka ye. Soki pe bino tu bopesi conseil moko ekokana pona Karine Mokonzi ezali toujours passe. Pamba te toli oboko pesa. Soki ezo simba te na ye moko Karine ndenge amonelaka vision na ye. Karine Mokonzi ezali pasi po asalela yango. Pamba te akomona neti akomi robo. Azosala oyo bino bolingi, mazosala oyo yalingi te. Alors siko Karine Mokonzi lokola yebi ye aza robo te, ebongi asala oyo yalingi soki occasion emonani, to soki makambu oyo bamisusu balobi na ye, elingo kokana na oyo yalingi wana asali. Mais soki ekokana te vision ezotinda mususu, en tout cas akosala yango. Yango bandeko Karine Mokonzi tango azokota na ndako, soki olobaki ne likambo omoni asali te to azosala yango te, elakisi te ke azali mutu makasi. Elakisi pe te ke alingi koyoka yo te. Elakisi kaka yo moko te mutu ozopesa ye conseil. Tango mususu asaleli conseil ya ndeko mususu. Ya yo soki ezalaki malamu, me ya ndeko wana ezalaki malamu koleka. To soki ya yo elekaki malamu makasi, me ya ndeko mususu ezalaki malamu muke, me ekokanaki na vision na ye. Donc en bref, vision na ye mute kontaka ndenge moko na biso nyonso. Tozana makambu tosalaka esengelaka kaka oyo biso toyoki. Oyo biso tolingi kosala.
même batei yo na kati église balobi tomonaki yo likambo boye bandela boye mais suka nango okoya kosala likambo oyo lingaki ti okoya kokosa okoya koloba kutu teke foti ezali ya yo to oyokaki te okoya koloba na paster na kwesamaki ose sauve na ntibale ya masumu okwesamaki otie mokumbano nyonso na demo mais siko Karine Mokonzi oya bino soko asali te ayaka koloba teke akwesamaki pote aboya memisa demo ngambu atalaka kaka bino atalaka penza soki boyebaka batu boni ya sololaka na bango atalaka penza bozalaka na poste na place na ye mais ye azalaka na place na bino akomprendaka bino pamba te Karine Mokonzi abanda kosala oyo esengeli na motema na ye na mokola lelo te abanda yango na 14 ans boyebi histoire oyo ye moko alobaka nakanisa Karine Mokonzi lokola koti eloko ezali kakawa kozala nsima na ye opesi toli soki asaleli yango te komitungisa te tala vision ya Karine Mokonzi soki ekei kitoko tokomisa nzambe soki akutani na kokoso tokomisa mpe nzambe pamba te eza vision na ye soki bato ebele baya na nsima Karine Mokonzi mpo na bavision ya bato wana te mais ezali vision ya ye moko Karine Mokonzi soki na famille na ye sikoyo bakoma kondima ye pamba te bayebi ke vision oyo azwa banda azala na 14 ans bakanisaki ezalaki vision moko akose retrouver soki wapi mais lelo bamona vision na ye emema ye azala icône azala Karine Mokonzi la baronne autorité morale yango wana famille na ye oyo Karine alobaka bakoma kotia nango susu tembe te parce que bayebi vision na ye yango mutu ekomisi ye mutu yango bandeko oyo nyonso batie na mutu na bango Karine Mokonzi ayokaka te bomitungisa te Karine Mokonzi ayokaka aza kaka visionnaire aza kaka icône aza kaka autorité morale aza kaka mama YouTube soyez les bienvenus na kati ya Lola tokozala bavoisin komitungisa te okomona papa robo akoleka wana ata na fenêtre bokopesa na mbote na sokisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.